Mike école maternelle ba tungisi balaksi na bango mingi po ba ko mona Zakari ba baso na ko kontirer lelo ba yaki awa impact ko sakana te bino bo zani po boya na bana. Lelo bandeko ya journal la lingala facile ba sui visite ya bana école maternelle Sainte-Thérèse ya Njili. Bano nyosa mike bo moni batondi awa ba insister toujours na ba maîtresse na bango. Il faut ba ya ko visiter lingala facile logo ba komi na suka ya mbula pona bango esika batala ke information ya kitoko ba bazwaka ba information ya malonga ezalaka na lingala facile il fallait ki ba ya ko mona Zakari baba baswe bandeko nyonso ya lingala facile ndenge basalaka mosala na oyo ba monaka na oyo ba yokaka batala ndenge ni makambo lekaka kuna bayamba mina superviseur William Bibo na bandeko nyonso ya lingala facile zaki sengo makasi bana bazanga ki pe ko pesa cadeau na lingala facile te symbole ya bolingo na journal na bango kitoko balingaka baleki moko basali ba masese kokamwa boyoka awa mama directrice pour magatame na Rifine nenga lobi. Après avoir tanga moyen de communication moderne, alors tout me na bana moke qu'est-ce qu'il faut visiter bana mone que tellement lingala facile a un impact. Bangonyo savamba lala basipela akotela toujours lingala facile et on babito ko kaina biso kotala ba chaîne nyonso ya télévision parce que totala tala ba information na bango to koma cassé allez on va préférer qui to ya to visiter lingala site na biso ya moyen de communication moderne tondimeli bino bana école maternelle Sainte-Thérèse boende zalaka boye kotela lingala facile ndenge salaka mosala pona pe lobi ba Zakari baba baso misusu bakoyo ko bima pe awa bino pe bato mitema malambo tikali tozo zela pe bino lingala facile charge ya Congo eza pona moto nyonso ya sala.